tika koma jibe piana aza niveau na yote papa Sorana Daïda voilà Sandaline tala couleur de fana okomi poussière couleur de komi mikubu loko malobi kazora tele misara ba jeep koleka yo aza lote Sandaline Epolanzombo Yesu kona zabongo Akesko poto na beauté na ye kesi nga papa chéri ta pardon papa chéri na sali comme réputation na yo pesa nga ta passeport na nga kala okepa kofi olomide ya brada apesi yo ta passeport no brada sasi batula bazwate pop bazwa te bongo yo zwi nini nga za na kombola na mwana ngai ma vie c'est on dit quoi ma fille voilà. Hein ma vie c'est ma fille parce que j'ai un enfant. Voilà. Hein? Oui, de tes entrailles. Waouh! Yena zabongo, fa luka no de délivrance na vie na ye. Pas comprendre que makambo azo luka eza niveau na ye te. Yaya moko azo na ye te na vie. Bon, bibisa kangi nzela batu te hein. Voilà. Angola ko c'était bibisi ape Sandraline na lobi ke bibisi ki na concerné à poto. Merci bien, nous sommes là sur 3W RDC International. Et merci beaucoup à Mariam Bindou, donc mon ami, donc depuis quelque part. Merci beaucoup à Maman Anne. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes tellement nombreux pour la Schengen Kilo à Londres. Je pense que lors de nos attaques sur cette très belle et grande émission, vous avez compris la personne à laquelle je suis avec elle sur ces plateaux. Elle répond au nom de Mamoulouba, qui est Mamoulouba, ex-danseuse de Wenge Musica Maison Mère, de Wéranson, le roi de la forêt. Et aujourd'hui, là, ça brûle entre eux de danseuses Sandraline Baboté avec Bibicia charismatique Loketo Pété, Oapi Azadine à niveau, il y a Belgique. Voilà, tout solo là. Namoko ba collègue naye. Balobi cette émission et émission me reposer. Oh note benga maman benga papa benga leki bokota parce que émission Bandelier Tamboué. Donc moi réa fongola biso déjà to solo la masolo voilà maman bonjour. Bonjour René Abiri. Voilà bien habillé hein. Merci. Voilà ba speka belé oh nyo César pour nous contredire Sandraline. Dans l'aspect na beauté moro boy. Na tela nga force ngo te moi ça cité moi ça manzara te moi ça kabelote. Moi c'est kala takane la man normal et poudre nanga mafuta nanga parfum nanga c'est tout. Voilà, balobi ke oboya rakolata bani même atana ba clip au bosala et pas le roi de la forêt, batik babando la tuka ba robe ba mamu mu lopo mi pende na o il paraît-il ba boakela ngo PC, il paraît-il que note kota ba marambo ebele don na ebite mam. Le kuta biso pa igolo de forêt. Yo banda ba komba mwa kala. Biso la wenge to nota normal. Il faut batala mi pende bien so ezala banduta na makwanza po balobi Sandraline lobi ezala banduta na makwanza. Yenda la taboende, wana la devoye fa ta debo. Sandraline fa la tabo. Tabo samba. 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 Voilà. Moi c'est bikoba tio soin. Voilà. Loka BBC Lukamba. Loka ya pembe tinati. Moi c'est pas ba soin. Loka couste poulet. Si. Na moni poza pe na mamba poil. Vous invitez nanga. Na invité faut si mam pene na. To sala ndem. Tozo tala. On vient pene nanga. Boni boy. Voilà. Voilà, merci beaucoup, c'est juste un plaisir entre nous. Et alors Maman Moulouba, qu'est-ce qui se passe entre Sandraline Baboté et Bibicia charismatique? Mais bango mi balé. To benga bango ba passionné de la musique, to ba ndengeni. Po Bibicia to bi ke datika ne marambango kala, akoma no occupé ba faire naï. Ouais, faut comprendre que Bibicia Lopez aza étoile aza lembo et le quoi coûte pour le bête musique qui m'a cassé dans Angola ya langazo bunda pour carrière na ko tika mbota ke le quoi maman Bilia Belle le quoi maman Chalamona le quoi passer si bembo le quoi coûte pour la bi te naki danseuse na appelé comme appelé chanteuse yango na le koloka ba Cindy Leke ba Cindy Leke ba mejo 30 magatiki maramongo coûte pour le nanu mi pene mi koto mi pene soin quiz de poulet ba mboto ne besko za na Angola charge minduki game bi quiz de poulet zo kemba mabe na Angola nana kosi bi ya komote ka pétrole nana kosi bino quiz de poulet za na ba côté mona ba mieti shege ba yebi mambo na ba David Lutete Gaucho quiz de poulet makambu epelele pop badasasi batula bazwate pop bazwate bongo yo zwi nini ngai aza na kombola na mwana ngai ma vie c'est on dit quoi ma fille voilà. Hein
Ma fille, c'est ma fille. Parce que j'ai un enfant. Voilà. Hein? Fruit de tes entrailles. Waouh! Voilà. Donc, on va français bien, ok, on a bien fruit. Voilà. De tes entrailles. Voilà. Oh, bon français. Voilà. Ça va le français. Très bien. Voilà, donc les Sandraline dans le français. Attends, le président de la République, papa président Fatih, Motema et maman Denise, école Mukengeli. Natangi kuna, yo moi président de la République, atangi be konne. On a sa différence na yo na Sandraline. Ah oui, yena za bongo, fa lukano de France na vie na ye, pas comprendre que makambo zo luka eza niveau na yete. Yaya moko azwa na yete na vie. Bon, BBC kangi nzela batute hein. Voilà. Angola ku c'était BBC a pe Sandraline na lobby que BBC qui m'a na concerné à poto. Eh ya yeba ke na popo boko da sese on so tuba ki na poto ka BBC. Eza BBC te hein. Bate belete. Ba da sese beba ki na poto po ni ye. Ya leki DS na kitoko. Po ni ye kasi bon. Po mite BBC ki na poto. Yesu ko na za bongo Ake sko poto na beauté na ye. Qu'est-ce que papa chéri ta pardon, papa chéri na sali comme réputation na yo. Pesa ngata passeport na ngakala, oke pa kofi olomide ya brada, apesi ata passeport no. Oke na ambassade okangisa ta 1500 dobe 2500. Oke na ambassade ba pesa visa facile. Pour parce que hôtel ke ba prendre son voyage trop. Pourquoi yo qui n'a pas un avion, mais quand tu as $50, il y a pour m'aider pour m'attendre avion, bah payer visa. Il y a pour m'aider coûter poulet à Kenangola de la commande dans ce kuna chanter sous kuna makasi. Bah tout ba yebi. O ba yebite, a yebite. Sikoyo. Modale Polanzombo. Dans ces asiles nekala, dans ces imoko comme lokola koko, ata Michael Jackson akufaka la beauté bongote la poa bongote. Na maudit yo na kombo ya BBC. Je te maudis Sandralina, oza mute mabe. Tanganga mo sindo BBC beta ya mobali. Yo beta ka komba papa chéri. Ah, za mute mabe. Tika na puyo kataka mabondeli. Oza mute mabe. Tika komba jibe piana. Aza niveau na yote. Papa sora daida. Voilà. Sandaline, t'as la couleur des fana. On comme poussière, couleur de comme mi kubu le. Malobi kazo raté les misaraba jeep kolega yo. Aza lote, nga fina Michel kote mu ko plus 140 sana. Nezana, nazana, so mi jeep ba pesa nga jeep na kenango. A comme le poussière à zelo, dans cette zone, dans cette arata, ezakaye. Oh, mais bimisa kimi na poto, yo pe kimi na poto. Oh, on vient de lobi ke famille na mbongo routine na poto. Bobi soto la famille te. Nga una lingala profere ke maluku. Nga oke poto na rate poto na mwana nga. Na oke poto tikande mwana. Na isongi sasa mwana nga za passeport na âge ya 5 mois. Poto to koto ke na lifanto. To ande mote mama nga kuna ke tezi na âge ki mukolo. Comprendre? Pour moi ne soit kende. Sandalina, Paula Nzombo, dans ces zoakate. Tango solo maramba bozo tenir comme si te ba kisinzo rabala. Taninga boss ba biloko te. Paula Nzombo, Sandalina babote. Paula. Nyoso. Yepena, zoate, tika comme BBC. Maman, na lobi. Nyoso yo kaka jalousie kaka po kisinzo razo financer Sandralina. Ah, babota bana famille mo babota. Ba famille mo babota. Sandalina babote na yebite ke. Nde konaye abota na mwana ya kisinzo. Janino songo za pika mana ngai Sandalina po on raté elles sont raté on a ça courage les ont menacé yo Janino songo lelo à quel Russie à quel Grèce yo na ke poto siko yo ya nanga ozota no musique ezo simbate siko lu ko raté na ko baba baswana na ko raté Sandalina opesa nga merde Sandalina tiko ba BBC j'étais maudit na laquelle yo mabe au moins ko ba poso le ko ba koko ba choko bakasi o koma poso yango vino sakabo kene ba bundu walesa a salon de l'enfance yaya Sandraline alobi kalingaka peso moi vie mais ozalaki ndempo ye mo ka sala fite alinga peso moi chance makamba fongola keba na bare so comme na bar aussi yo mo za 5000 fois o so be kata tibo nga so boya nga niveau na ba ya ba senga kana lingi na ngate voilà nga sa ba ya ba madame donc ba source de guerre. Donc à BBC il y a moko pèse automatique bangonde baswaka mais yo bena bakata yo bena so yo kate wakandoki
soki bakangoki ndoki na sandu ngai te na tina na komba mais na lobi mamunguluba pour retrouver solution là makambo qu'est-ce qu'il faut faire parce que to kende vraiment moi chaque mois tozo kendara ba clash ezozala entre bino na bino ba to classer bino na génération nini ngala génération comme ba ya ma merveille ya Mado ba Shakira ba nani tout ba osala makambo bino bo sala te banana bazana ba respect ya biso no ba yaya nga merveille Mado ata mamutu kazanga na piéton otema ya nga mambe pasa ya kombo mais otema po sande ba botete sande ba botako ko benga ba yaya kuste pour le côté la ngai kuste pour le côté no yote kuste pour le côté no yote omoni yo nozana oza mutema mabe ba côté ya bango yoto linga bibisi te muta ku fe lipasa na ye oleki na te fo finga ye ta peso ka mbote ki jalousie na mutema mabe bongo pona nini oh non 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 mutu pasa la bongo te kendo luka délivrance na vie na yo soko suis délivrance na vie na le kando comme le ko baninga cas de show yana ataya kisasa te mais asale fort mwana ke de poto ada sa ki mana poto te ada sa ki mana poto te bibi secret na pesa mbote belé ada sa ki mana poto te kaka yo ya bibi siande o comme ça jaloux yo ma beauté yo le ki amide na kitoko mais beauté wana wanda kwa libala voilà alobi ki akota bandaka mabala ebele moka bimara na kaka po mona ba condition sepelisaki te voilà et alors mamumuluba to kende moi malembe vers la fin donc il y a vidéo na biso to sali na mukolo parce que ça vidéo moment tellement moi chaud et alors na linga na tout nos questions mon comme et alors na ba danseuse oyo monde mona par rapport à génération na bino pour lelo vraiment boza vraiment un peu vraiment considéré te même ata cher Kongo qui parabino te non nga cher Kongo ayebinga be wa fe na ko tu yeso aleketa ata mo ali fantone to so ane très bien ngana za suma ta on ante parce que na comme na monde na bino mais le mamulu so akufi ba cha monument na ba changa pa linzaka na artiste place des artistes mais be ba cha bangote comprendre quoi monument ba kolongwa monument papa tout monde ba cheke ba cha la bibi ça so le akufi et ça dans cette msoute non qualité ba calculer bino te les gens to ko ba YouTube oyo et bon ça peut faire ça biso mais to tika muto so yebi ke ya le kinga monde za boy bibi ça le kinga parce que ko le kate na mamususu mais naloba alekinga dans le sens ni que bibisia aza na poto moi chaque sasa hein ça na lelo botenga na to la kala kisasa mais nga za mobile na mwana ngai to nga kisasa habite ke mobile no parent na Kishasa ah kisasa dena photo monnaie ouais bien fait na véhicule wana et tout na mwana asa pe ba cha mwana comme bongo aussi mobile na yo na occupé ata na botine moi te mais occupé na moi na yo siko ba blo bon ba sana ne fo ba za nango tango za nango te o comprendre o fona kaka olongo siko fi na yo ba bote na ot siko miso sona ba bote na o te cha ba mite na ki sando mitala no miroir zonso na bote na poto moi su bote te bote comme ngo ya tirbo ya te tirbo pe l'exat makila so mo yo mo mutako comme rouge makasi bongo za mabe ya mi sisa de na makolo comme ba vert boluka délivrance et ça la bien bien rené bien. Voilà, merci beaucoup Mamoumoulou, nous sommes déjà presque à la fin. Merci beaucoup Nabatutu Bolinga Rabi sur Porte dans le monde. Voilà, bambote non rapidement Mamoumoulou. Bambote nanga pa kama nanga Janine Osonga Stine bambote belé et ayemoko l'opèse automatique bibisia. Je disais à ma moto femme en express balinga mamulu ba rené bien nanga bisou bay ponanga merci à mon caméraman Genoa Mikoma babi yende makambu mtasi baso pa mère ba soso TV Sandalina et Polanzombo. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini pour nous. Restez toujours branchés, connectés sur www.rdc International.